Capage TV. Ngai le combattant de la presse, ceux qui sont journalistes, c'est 50, c'est internet, c'est 100. Ceux qui sont au Moussala, moi malam. Est-ce que ceux qui n'ont lobby que maman ba veuve, ou ba koufela mibali, botalatala, après c'est babi langa balo na pastèque, aubergine, na bangaingai, na banini, babuka ba pondu et puis bana ba salaire, ba mabe. Capage TV. On a qui ça peut ba journaliste internet da batala abiso pour muto aza muta makambo fois aka attaché de presse héritier. Toi tambola neka na faire, toi le bela neka afali, toi le bela neka kofilo mide. Ndetinga na le cas d'étape on a bien l'équité que na ndenge ya danger mais na yamba da leader on a presque tout. Capage TV. Abenga ndenga que toi na problème tel, so na koki na sali makambo. Ozo monde t'appelle au moment qui a papa azaki na problème makolo. Abenga ndenga que toi na problème tel, so na koki na sali makambo. Ozo monde t'appelle au moment qui a papa azaki na problème makolo. Bonjour à tout le monde, à tous nos abonnés de Capage TV et Matabisi TV. On a vraiment le plaisir, il y a trop de à Soussou devant Bino pour nous solo là. On a mambounion sur hôtel d'actualité, hôtel politique, nion sur vraiment. Et nous avons reçu ma casse, il y a invité à Zapembe Nangaï pour découvrir bientôt là parce qu'il y a l'Obaka. Il y a l'Obaka vraiment en décortiquer. Nous avons besoin de sur ONG Naye pour découvrir en caca l'émission à l'élo. Bonjour Julien Botalata. Losa Kombote Djambolo, bonjour, bonsoir. Nayo Gucci Rosie, et puis na Capage TV, et puis une équipe Mbimba chaîne. Quant à moi, je tiens à remercier Batutu, et puis na plateau c'était exemple à suivre. Et ça a plaisir, ma casse, si je te dis quand tu me sens na sabanzete, mais tu modifies sans été. Ma fleur est belle na Capage par rapport à l'idéologie. Mon sondo kansaka qui bison débat mi ban nemuto. Tout ça ma cambo, et puis na idéologie, na vision, et ça rappelle bon mon aké. Moi si mais à un esprit à mibali na ninga ba sens on a mais esprit ya modernisation donc ba vision ya mine ne peut bien ngamona moni en tout cas merci beaucoup na ba courage na et puis bino pe ba besoin na bo encourager bo appuyer par rapport à pour ça mo scolaire longité on peut ba musu ba banda et qu'on peut na tamoro boy katana qui par rapport à vision un leader ils ont des montena réalisateur caméraman ba journaliste et puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Julien Botalata c'est présenté au parce que dans la belé on peut bioté ou c'est présenté aux anani aux sakanini pour batunia so baeba. Julien Botalata la chroniqueur à moi na papa naye papa Emmanuel Botalata là moi na maman fini bongongo et puis Julien Botalata la pédagogue et puis Botalata la kendaki na ifasik na tobola qui ça veut dire na silisaki et puis Julien Botalata la kenda na ba stage na ye na ba TKM et pas ba mende ba dansi makola na ba canal Mercure et pas ba Serge Diakano na Nzondo TV pas l'évêque président de Nélesi Vuluzi vienanga ya mama Tinalesi et Botalata la pe atambota mona ba chaîne ebele et puis Botalata la yako kene na YouTube na chaîne ya liboso wa salaka ndenge zala toujours na poto et puis na yako zala pe na ba chaîne susunde za kana ndenge ya ko nda pe poto na poto tambola ki tala lelo de combattants de la presse congolaise na yako sala tala lelo l'internet et puis na mo tourner be émission na sala émission chronique musicale et puis politique et puis to sala rapé ba atala lelo SOS yango no moni ba ba yebaki botala tala c'est bon ba yebaki pété gloire à Jésus mais nazana yo Gucci oyo loba yango na ozongisa. Merci beaucoup mais eza bato belé batanga ba classe na bango amon vraiment asili sindo lobi na ifasik ba minimiser msa o ya YouTube ebele ba mona ngo lokola eza musala moko so biso basi baba ke non eza kindumba to luka mibali donc ba minimiser ngo trop mais ko kama yo tangi aussi si ba classe na yo au préféré au sein de ba stage na yo na ba chaîne télévisée mais à la fin au préféré au ça na yo au ça chroniqueur ya YouTube. Pourquoi? C'est normal, bah on a raison. Donc sur 100%, bah on a peine na 70%, 30% on est bah oyo bah critique bah donc on a ébi pour bongo. Mon membre YouTube so bolande lango bien, ils ont comme bavard dans stade des martyrs. C'est-à-dire ils ont mutu mususu avant l'année avant depuis abotama non appelle à plus 33 kotate dans 0033. Mboka ba fisto lumune kotate plus 1 mboka ba makola skin no kotate plus 32 ya ba masinga ozomona ki non kotate M sous pour téléphone sonné il y a numéro Europe et Amérique il faut na téléphone à noko to ya papa
to ya mama nde ba pisa ezwa kingani yeyo so sanga yi tanga zo opportunité liboso ya caméra na biso komona na pesa tango accès na pesa bambote belé ateli liboso ma ya caméra yango na capacité basimse micro enta Ottawa sonné enta pa bagila lokene na États-Unis sonné enta pe pa wili mushe na benge ndenga benga les combattants qui yaka na résidence ou bien botala zelanga place aux ana zoya na démarrer car au senti de gars pifo donc ba benge bongo boyebi ke ça les somme akoko ma peine poli vers ba ene na ye akobanda posa mamu la divagation akompe ko sala pe be émission mo pour que ka appeler ya de façon que autre le que mona bande ko basi mingi ba mo sa on a cadre business mona kaka vandi na ina biteke na critiquer po ouais to comme na biso kuna yo biso kaka et ça la ko ndenge ni po comme na YouTube donc ça na loba ki déjà et là ça ki na comme YouTube tant na talaki et puis ndenge ba avantage ba réalité avantage pe ka ba appel ndo ba plus 33 ba plus 32 comme benga nga déjà famille déjà ba en États-Unis famille ba en France, famille ba en Belgique, famille ba en Londres. C'est-à-dire que ba camarades ba amis d'enfance on a ba Fiston Lomo, ba maître Bob Chimanga, ba Yannick Boyaka, ba Cédric Boyaka, ozoko pa ba Junior Ndongi, ba Edom Biaka ba en États-Unis, c'est-à-dire ba amis d'enfance, ba master, ba vieux, ba petit, ozoko comprendre. Donc ba ndeko bazan na poto donc ozomona ke moya okota complexe que tu ezaka nde musala nde mutememinga ndenge oyo se retrouver na Capache télévision réalité nde meminga wana dans ça musala ponanga YouTube côté musuto osala malamu mais côté musuto osala mabete mais so qui goûte à comprendre que selon ba émission ndenga ça na parler évangile selon asomba talon na ye na yango pour concorder sa talon na ba bag na ye na manzaka na ye ozomona ke selon évangile selon yo ko somba ngona ndenge ya nini bon ba critiquer au moins te go ça droit de réponse parmi botalatala za parmi on ba muto no ba saler les droits de réponse te banda ba émission pour ça na toujours makam na yo na ndenge na yo ngana préféré yo évangile selon yo évangile selon le combattant de la presse droit de réponse ça te on peut na boyera na ngai pe ko ke na ngona ndenge mo pe ça te ko moni ba vandela ki bango pour internet za ka système ya batale émission te o ka ta ba fan na ba obengo ebite botalatala na gucci ba vanda ki na chaîne Capache msusu mwa rando ya Capache to mtu mwa anyongela ani botata mopanzi par rapport à osani aluka vandela ngana peso opportunité ce que li dusu wana ngazana ngotenga ce qu'on a na li dusu na domaine msusu na zana. OK, merci beaucoup Julien. Betele biso na ba début na yo carrière na yo ba avantage ni ozwa katilelo na ba regret ni ozala na en tout cas ba regret ko ozala par rapport ya la réalité musuto mona muto bandi bulosika omoni ko osana pouvoir capacité volonté au sala mais au moins que makambo ezate parfois mususu moi 100 francs ça fait que osana ndenge ya yo moko par rapport à ndongo mi gérer na makambo na yo moko momo ko tongo bakisi to bakilo tala lezo lokola mwana moko babakisa mitango bakisi mwana mobo ya sika place wana omona ke c'est un peu facile de louer caméra à l'époque comme ça na tanga ba cassette si vous présentez tanga caméra ya carte mémoire te au louer cassette au louer caméra na ebaka nazaka na tournage moko po émission boso na sara na papa Wemba tolata pembe kwa chance te wana eza wana babenga ngo pifo mutu wana sko to zaki pouvoir wana ba de kiri bibero ba weke de Bruxelles ba fani kibinda ba mujinga ba mafifi fodo ba karinzola bande gona biso tu ba fi mondele o to tika biso ba bazalaki de to linga Burkina botalatala yo za mona lemba me rêver ça peut trop na matonge pour ngai calculer ezaki na banana Montana Kamenga mutunanga na banana Rio de Janeiro na banana Kiltira pays vi ya waze kwa batunanga mobimba mais ba isingate botalatala mona matonge me ke na onka bongo papa Wemba na tala mabe papa vie Kadusa oncle ya Patina Chopo bat baby Patina Chopo comme tu appelles ça veste à pembe veste à pembe et puis oncle na Kadusa ba miselinga papa Wemba siko tunanga nini quelle surprise siko e banane ni mona obetel so on sengo siko po mona siko ke difficulté za moni soki mutauti na passe ebesika uti et puisque za ni na ndaku place na zalaka ko foot à l'époque parce que moi réalité mo boyaka ya passe ya moi difficulté mais no beka tala lelo parce que c'est ndeni ba yo sango to kuta na papa Wemba na poko na répétition wana répéter na prince Kasavu ko tangirengiri à l'époque parce que oui quand des aramuta bengo place il faut chaper moi sacrifice le baka faut sopa moi makila na se parce que mbongo nazangi nango fela la mama musuni ba makambo tout na table veka on a payé ka ba vivre la peso porte mais tu me suis pas comprendre sacrifice que sopa makila non sacrifice que sopa makila na ça ça dit que muta pesio faut tango ke tali pe moi bouteille à whisky
ouais ça balangage c'est ça ya ngomona parce qu'on a qui fait là mamusuni vraiment na ndako mamusuni na lamba déjà loso et bike na taga mo na sombi bouteille whisky na mbonga de coca mbonga aller retour transport juste parce que na lié loso na sucre parce que mbongo na zali na ngona ko somba pe poulet mo bima na sel ba makambo tu na sombi bouteille whisky na komi kuna boy via zo sanga petit mela kokati mela whisky nzoka ni mona mela te nzali mela tika face on comprend idéologie mais petit on whisky on check on a ndenge mabe o bende o chelo ko bete nzoka ndi na mela ka coca po le rose na moins énergie juste donc parlant autant na ki okuta na papa ma première émission de salaki c'est bon et puis na ko sala ba émission mususu et na ko sala ba ngazo est-ce qu'on va avantage parce que na za ba master ba leader ba vie ba leader ba petit na nga ba leader ba animateur ba musicien avantage yango na za nango déjà avant et au sala ce que to bandi boulot na boulot on no banda jour mususu ko désavantage ko passe ya mauvais souvenir mais na ndenge malamu na za émission mo entraîneur Adolphe Dominguez to papa Wemba lisusu et puis que na mona moité mbongo za kité changer na quoi venir na ya mambango papa na sengi ba ubika ndezo oluka bandeli batu ba libéro na ngute bango ba na moni ma changer ya quoi venir na ega mama obela oh ça na bi mama obela ça dit que ah moité bo def saka muke par rapport ya na louer caméra ndena kenda kimbala moko na ke louer ce tout na nini na makanisiko ke loko olanda oyamba leader na bosa ante zaka su Adolphe to papa wema na suka coupage obi que to si ça vraiment boye boye ce qui singa papa leader match ma boye téléphone là tu allô atikio abinake ngana cameraman wapi ma campagne ngasi ko wapi na balemba na basalongo cameraman avant na njili parce que raisonner mi souhaiter li face au mona ke à l'époque sous mona ke émission na yo moko mais tellement pesi régisseur mbongo te là na chaîne o kama zui seda zokisi na bouchon quoi ba tiango o kama CD me kanga komo kanga o bengi mabwe papa o eza technique ato bengi Deniles a oyebisa OK eza bongo do bref mais avantage nango eza bato belo ngana za ko yoka na sango ba approchanga et puis naza na Kinshasa mais na monde na maboko comment ça veut dire États-Unis France Russie Québec Guinée Conakry Amsterdam Rotterdam ti na bakinzavo ete na maboko c'est-à-dire kona ko beta lisolo te na ba fan na bat balinganga et non bat balinganga c'est-à-dire par rapport à musala yela kisakiza ba fruit oyonga na sala par rapport à musala tellement na souffrir nango makasi na kembi nango makasi na la teki face nango na sala jeûne de prière 3 jours sec na lia kate na melate pour na tala lelo nanga c'est-à-dire kende ba bo pesa eloko action de grâce na pesa action de grâce uniforme to lata na ba ninga nanga na ifasiki et puis na pantalon nanga nzoto o mona ke yango moni ba énergie mususu na bimisaka na tala lelo na ko linga pe aventure na ngote na ko linga te na baby ça donc c'est ça côté ba avantage za ba relation ezali ba place musu o muta ako pesa pe $1000 au comprendre était général kasonga koti makambango ozo comprendre ba place ba lesaka no mona pe na ba to biso tondo yo kana ba kombo au senti que jour na salle émission na Vital Kamerhe jour à retirer signature ya yena Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président actuel naika papa ndezaka bonsoir ndezaka bonsoir Vital Kamerhe bonsoir botala tala lelo non mais oui te mais nayebi ke batala na bango moso et puis na ko mona onkezana ngo normal pour Félix nazwaka déjà avant et puis na ozoa les sous et puis bachibala batuto mona ke plaisir na nga yango wana cahier de charges za ko tonda par rapport ya parcours nanga donc c'est bon déjà mais nanu silité n'est pas celle vocale mbaki nanu silité botalata la zawana osaka toujours musani malembe sans complexe sans kobanga yango wana o souffre au kemba pona ozala ozalelo mais kokamwa chaîne ya YouTube oza vraiment ozo kanate oza vraiment la page te bazolo bela yote bien que osala mama malamu mama makasi oto yebi mais oza vraiment moi. Merci beaucoup naza vraiment de quoi ça l'émission à bosolo la politique comme on est banité batebe babi comme babi ka sangot mais ngasi ko na fula tala lelo so babi tala lelo za botala tala et puis tala lelo info ya journal tala lelo ya SOS na sala ba action o na ba député tisiko ba sala ngote na confinement to lobelango naza déjà botala tala na fuli na kombo na fuli chaîne et belé ba kombo yebani me ba chaîne na bango yebanité. Dans deux temps, ba lingala facile, bamoni Zakari, bamoni Tokomi puis Eliezer, bamoni Molière, bamoni papa Molière, émission babola. Ça dit soit bamoni tala le sekenga. De là que ça qui s'impose, là que ça qui mutu monta koka. Ce qui déjà Kapage TV eza ko beta makamunenge sala, sekenga pe kotona kamata côté orphelinat.
l'essentiel to longwa ki place to zalaki to ke place to zalaki pourtant nga na zali pe ko publier tout temps on a publié bandeko tout pe bazalaki bazalaki ba pe publier te na yamba ki bango ba bienvenue c'est pas important au quota Arsène c'est pas important au quota ba anglais wana ke to ba combo ba tutel nga na yamba ki bango so ba journaliste ba na Kinshasa o ba sala ba chaîne ti lelo ezana ba o ezalaki te ceux qui sur le 3 premiers nga les combattants de la presse azalaki donc c'est pas important et là qui saké tant ba responsabilité ko yebele ba côté musu po sanini Zakari Baba Zozali n'a fait vert si j'aime ton vert. Vert, tous les cas. Mais si comme on a que vert, na vert tous les cas. Na lingala facile. Na mambo députation kuna, na vie privée na ye, na makambutu. O lingo lingate, faillite ya bolongo na côté musute. Na batu bana poser visibilité, chaîne faisala na mouvement. Te mettant yo expression na pesa ndio zo comprendre te. Chaîne ezan na ndenge ezali nango. Ko bosa na te ne bande na bisaki bino na comme conseil na loi ki Kapage TV eza idéologie ya Kapage. La Sainte Kapache. Mais ceux qui y ont pour aider, ils ont appelé malam. Maintenant, surtout, c'est compris. Ceux qui ont cameraman à aider, ils ont été cameraman à quel reportage na yo, allez, à quel film na chaîne mususu. À ce carte mémoire à tel qu'elle noté, mamne mususu. Dans le but que mamone il a pas en ça dit que vision gros à la mutu quartier latin, ils ont confié le midi. Viva musique à papa, battant à lali et sili. Ozo comprendre là qui c'est que ngai pene na bona ba responsabilité belé administration ezana ba muso mo côté muso peut to se focaliser côté muso comprendre pe côté muso pe senine et qui tamo mo que donc faut comprendre côté on en reconnaître ngo mais ko ke nango te ke na ndenge ndie et là li parce que na minute so nga na beti vidéo et beta nango kaka même na chango pa nanga même na ko pesa on pe baninga nanga muso. Mais pourquoi olinga ba trop polémique pourquoi? En tout cas et le lobby na ko lo bake na batali biso bota na ba commentaire ba oyebisao nga na insister ce qu'on a tindi ba boki na ba commentaire ba ko yebiso ke soki eza na ba journaliste oyo ba sala na ba droit de réponse te c'est les combattants de la presse congolaise botala tala lelo ovanaye soki eza na journaliste o nanu na chaîne na ye na ba finga moninga na été a publié ba fingi moninga na ye to ba fingi chroniqueur ba publier yango na chaîne ekeka bongo nga na zabat na sala ngoto parfois na bandeko bota la biso ndeko na biso Gucci souci na ezalaki ke ba ya mande Adams na chaîne nga ke na finga ye ozo comprendre ba ya mande nani Matika Songo Adams sa finga ye ozo comprendre ba ya mande Mike Lokamba a finga msusu Ivipan c'est impossible pas yango vous avez trop orgueilleux yango non oh apekaka boye c'est mon sigo on a ba question ba question ozolo bezana batna ngala obisko moi le lundi non c'est les années le combattant faut tout nanga ce que zanine kimbuta tika ba salité na balabala faut to ndo lobelango yo ningo lo bango te mambo lingo tu nanga yangwana rogay ngala lobaka kino balandela 15 millions Vital Kamerhe na yo la gouvernement landelango Vital Kamerhe tal le Vital Kamerhe zab toyebi aza okangama mais ça yango ka sobati na lobaki balandela ba ministre no so ba Denis Kamba ino so ba leki 15 millions est-ce que yebi que 50 000 dollars et bimarande ba comment Orange na ça de martyr 16 mois mbongo wane kinda ku ekota na caisse ezab yo lingo tunanga ba mambo lingo tunanga tuna mambo wana kimuta azwaki ba mbongo wa boye na ba banque defa mbongo pona ba vinette ndo mona ba bazungu bafuta ba vinette ya mituka nyonso na kata na banque wana kuna osolaki wana il faut balandelango mais ba oya malembe ba kanga ba banda moko écoute na lobela makambo wana leke na vanda ba benga msusu masala nga lendelo ebite na seta na chaîne ya Kapage kuna banda o démarrer nga za mta mambo ate nga na besoin de ba salito ki fulu o kimbuta tiki na sayo. Mais qui m'a dans l'eau, on est sous ça. Mais s'il vous plaît. 100 jours le chef de l'État. Caméra soit Zakouneza pour la réseau Bellet. Mbongo peut me sauver 10 millions de bimaki. Vous savez, Babylone a un besoin yangoana. Ba pasteur, papa, maman, ba ensemble église moko. Na sima mikolo mona papa, maman. Obi que moi no yoko. Ada terrible yende mutazo azokanga bino mamamne simbate. Mosa na Nzambe. Boyo bien ngote mambo samba église, mais sima mikolo mona na balabala orphelin chege. Oba ba ko critiquer. Mais ensemble, papa et maman, mais ensemble, l'église, parce que les combattants de la presse congolaise, au moins la place, na bongi si voit les combattants de la presse congolaise, aye, ayambi bana wana baneni bango, asimbi bango na maboko. Et pour ça, bando kesso. So bando kesso, mutaleki nzambaza, nzambaza supérieur. Et puis moi nzambaza nzambe, ngana banga ndo qui te prévané. C'est quoi pour na yo, ba pasteur, on a so monument la moya ndoki, bon encore ça.
ça va parenté. Ça va parenté. Mais moi aussi on a habité tout solo landé ni vraiment Gucci. Est-ce que yo bien noté que sur le plan biblique c'est ceux qui sont malades. Ceux qui n'ont pas problème, pauvreté à mutu kozanga kobota, kozanga voyage, kozanga libala, kozanga mangamna ceux qui pas nzambe za lokwa lianzi. Et bon malade wana. Tant obi mutu aza supérieur, il faut za supérieur ko leka. Eza lokwa ndenge lobi nanga ke na tournaté. Mais ceux qui n'ont pas travaillé na travailler ko leka na bato ba tourner. Je te dis la vérité. Non, aujourd'hui to zongi lisuka côté moko. Na yebi kala maloba. Na za la fondation. To yebi to koma. S'il vous plaît. Na on sa bémission SOS. Na zo kipe ba mama mususu. Nazo na ba branche mususu ba faire mais ba maman ba veuve ba ça ba bilanga na il faut la peine ba tu faut partager yo mon dans ça sans le banoté na ngai les combattants de la presse ceux qui ba journaliste ba 50 c'est internet ba 100 ceux qui toza ta ba o ba ça musala moi malamu est-ce que ceux qui na lobby que ba maman ba veuve o ba kufela mibali botalatala apesi ba bilanga balo na pasteur aubergine na bangai ngai na banini ba buka ba pondu et puis bana ba salaire ba mabe balona bangulu babokola bangulu mabe botata la vandi ande vandi bakyo bimisa ba mama na hôpital o bakangami na tango ko to koma wana mo yo na mek ne sako ki la te yo muto solo balanga no akoko solo la bongo te yo muto to ba question ngam na oyebisa yo parce que tango oyebisa na ke no tango yo oyebisa makambo ke ba biblo zo ke na ngodo souci na yo ezali ke to vandi ande kombo a muto ya scène natangi na kombo mutu te n'est-ce pas en scène natangi na kombo mutu te to so mamna yo mais c'est ngal fona lo ba makambo ngati est-ce que na ebite ba botala biso tala ba botala biso est-ce que ngal fona lo yo ngena lo ba mama nani na mama Guinée Conakry non na mama Denise Nakero yo to so kama kamna yo to mama Olive yapi mabete yo mto koti komba kimbuta na ba inviter quand même te na peso be exemple te au lieu to vendre to ba na polémique na ba journaliste internet biso na biso ozo comprendre pour ba master ba vieux ba petit nga sikoyo yo na ngana lobela ba poubelle wana nde ba salaire ezate bilo nga lingo tu na ngande yango wana place nga lingine to ko yande yango wana yo zo comprendre te nga lingine ke salaire fo bando bima salaire ezate na mboka yo bien ngote no transport za pasi balongo ba bimisi batu ba bi 10 personnes na kati ya ba bis m sous 5 personnes na kati ya bis mais carburant kitité yo zo journaliste o yambi ngati to ba na pour lobela ngo mais to koma mais to yo ningi to ba no loba kasi yo ngi to ba no loba nyoso ba bloko yango ba salaire ezate. Vous comprenez? Ba pasteur ba osala ba ventir tout. Ba confiner ba église comme mbongo na MPSA. Mbona MPSA. Vous comprenez ba bloko? Ba bloko faut trop bela yango wana. Prière peu comme na ba téléphone. Wala za ngo normal ngape na sala prière téléphone. Na pe mbona MPSA. Te action de grâce to pesa mais ko lo lenge oyo ezo kendelende. Siko ba pe ba mituna, to bimate to sali soute to vena ba ndako. Siko ba mbongo to sala ba MPSA na Orange Money pour ntina mabonza to zo wapi. Ba pasteur pe ba lire na mbongo offrande. A pe église kangami ba on peut ba mituna ba ozwa wapi. On a yebi ke mutu nyonso on lo na exécute. Ba yebi ke jina botartage mais m sous souper na koza pe na moi machine à popcorn mukanzi oya mupanzi oyo sala ke na survivre na makambo nanga o na ngana sa do côté wana to kota ma côté wana te oya mutu ezali to lobela bosolo. Ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zui ba décision oyo ndenge pe alandela pe bato esengi balandela la gouvernement elekaki tozela yango po bato evenga kangama fo bakangama ba dossier ezalaki ya bato bana sa mabele bazali bato bana kata ba prison o esengeli fo esalema bravo Julien Botalatala bato pe ba se poser ba question trop de questions que Félix Antoine Tshisekedi président Abisso a lobaki to vanda pendant 4 semaines il y a confinement mais jusque là 4 semaines et coquille a lobelo te bato bazeli président loba a lobelo te tozo continuer confinement aussi la toni pour bato pe na balabala ebele bato ba respecter te en plus les embouteillages bato ba bima na ba ndenge balingi parce que président jusque là a lobane na nous elo côté 4 semaines déjà les cas en tout cas ngaza président de la République et puis ngaza attaché de presse à Baronte, n'a pas chargé à communication et médias. Si je me trompe pas, je remplacé Mende, ils ont dit je le nomme à quel est. Aux journalistes, au cours de l'information à source, ce qui est l'information à source, on a quitté sur le terrain. Il faut éviter à cause des journalistes et analyse. Les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Qui est dans le UDPS, qui est membre présidentiel, qui est dans le département. Il y a confinement 4 semaines, les canaux télévision total qui te yoka on a exemple tout na pesa personne ngolo ba kinaza censé te répondre yango.
Donc c'est ça, on a censé te répondre par rapport à Makambo. Le quoi tant que ça qui meeting de wana ayebi nini o ça tout le monde qui ngobila. Dernièrement ba benga yebi surtout que image ya gouverneur ngobila ndenge a zako sala ba misala ndenge alobi que non après Gombe place msusu nini ezala. Donc na koko zo le devant te ya Makambo ya au chef de l'état loba ki onana lobi tenga na lobe na place na ye biso photo lo ba bosolo to lo ba bosolo ndé za kokele. Donc c'est ça. Julien Botalata, tout le monde qui tout le monde image moi tout le monde qui na mutali boma, tout le monde sous na hôpital, OK obimisa maman ba botaki, bazaki na mbongo tout sous nga bana ba moyen na yo. To bibiso to na confinement, o mbongo comme passi mais yo o sala ba action na en plein confinement. Merci beaucoup. Place vraiment l'ingande to za yango. Tango ke no Julien orgueil Julien orgueil ba tout ba yebi ke na nga ba tanga ba page ba polémique. Na on peut sortir na somi mutuka. Na tinde la kana ba page pour que bacha bango kuna bachanga non na sana nga ngote parce que place on a linga mato vanda ndé yo mosko ndé na vandi siko vraiment bien na vandi bien. Premièrement bola moza domaine nanga batu bayebi depuis kala ti tondo sa émission pour complexe ça ngote pour so na lobo ba ke no polémique pour na kisasa pe ba journaliste internet ba batala biso pour muto aza mutama kambu faza ka attaché de presse héritier tata mulane ka na fere to lobela ne ka afali to lobela ne ka kofilo mide ndetinga na leka d'aba étape on a bien l'équité que na ndenge ya danger mais na yamba d'aba leader on a presque tout na yambi dana ko bana président de la république ti na niveau ya chef du quartier ya Kisenso papa Robert Kisenso quoi ka cité na bi ko bana président de la république ti premier ministre numéro 1 à la police na Kisenso na suka c'est comme si Kisenso non s'il vous plaît ngam na oloba OK donc ça dit que na bandaki na hiérarchie likolo ti na suka chef du quartier pour après Bougumese et un département ya Kisenso place nazalaka na place na kindo sa ba action nga na matete na babanda na kitambo ti na baba Congo. Donc tende na baki bola moza domaine nga nazwa ki temps vraiment ya ko sala musala nanga na ya ko comprendre que ata na sala émission ba politicien ata na sala émission ba musicien mais et lo mo za déranger nga kaka na sala ka ba action wana na sala ka ba action prévenir avant qu'on a ça ba biloko o to vendre lelo na zwaki déjà place oya kotia ba mama ba veuve ba kani na lobaki liboso ba sala musala ba na olona ba biloko et que administration ezali o que organisation ezali ba sala pe ba zo rapé ba salaire na bango beaucoup la bango pe bana et après na sima ba makamusu pe belé soki nzamba sungi lobby bomo na hôpital na bino Ozo bazo construire déjà. C'est un projet. Un projet c'est belé. Mon projet mususu ba mususu to dévoiler parfois par rapport à nan le quoi non to réaliser. Mais ça capé bien bateau to venir ba comprendre et attention botata les organines, attention ngeza ceux qui examen malaria. Le rôle qui mbuta tika so ba poubelle. Qui ali mbongo ya mboka atika so ba poubelle. So examen malaria ezali 3000 francs. Natala lelo SOS tout ça on a 1500 francs congolais divisé par 2. Tu comprends l'idéologie yango? Donc ouais, c'est ça. Donc yango wana, yango monaki to tant nous avons les nzela batala ba image ba monaki na kenena matanga ya famille. Dès qu'a confirmé ça ba olexi maman ebembeti nécropole biso to vandi na famille, ba bisinga na tindi bana ba papier mouchoir et puis na ba crédit na tala boté tonton Julien kuna mutu fort mo gazo bota na balabala. Lokwa bola mo domaine nanga lokwa pe wana nzela na na yaki nazwaki mwana nasi ba ochela biso ba image nazwaki bango na balabala nazwaki ye na balabala et puis aller nena yako kena bo pitem so bandobo ya pona confinement donc ezana komina kalam na kena mo na Bougumese c'est kadima nena la kisi ka ngo na taxi nande to nanda na mituka mais na longwaki na mutuka nanga na yako kota na mutuka na taxi to zaiki na ye et après aller ndo to kotaki to zwa ki pe place pona ko so ande ko to zola ki pe chambre privée to zola ki pe bonne oyo akoki ko zala wana par jour pour moni ndenge zala pendant la nuit pour bana pendant la yamike pendant la journée balalaka na butu na kolelaka ba ko changer ba pampers ba biloko tout pendant la ndele puis na beta ki PCT ya ko ya bande ko pe ba aider biso place na mona vraiment que ba congolais balingana ka vous comprenez ouais tout ça vraiment na bolingo tu na bolingo vraiment na ko sauter tout na bolingo konde ba congolais balingana te wa ba ezaka na angle na contexte mususu souci ezali au moins ko passi na ju tellement ba appel belé donc c'est ça et puis no mona ki to zaï ko komeka ko aider même na makasi nanga na makasi pe bande ko mususu o bazai ko soutenir biso et après na to mona ki wana kenda mama ko mona mama Julienne na Kisenso
wana na anglais wana mususu ya ndeko na biso wana azaki na problème à mutu na mwana na bota mwana mobali ya 4 kg 200 le 11 avril oyoyo et puis na kino mona maman Julienne azali na 85 ans abota mana makolote atongaka siko ngasi ko na raisonner nini olena vanda na ke sala eyindi Julien botalata la panzi ba vérité ananyo tu nanga siko nini eyindi maman Julienne ye bosono azana makolote atongaka ana machine 5 ans oui et bosono matongaka oui amonaka bien donc azana ba 85 ans si je me trompe pas na comme de ba 80 siko mama wana ya mukolo eyindi mama wana ngulumaka atongaka mais machine ezate botalata la kioluka machine akude botalata ke so maputa botalata la pesi mama wana botalata la pesi mama wana na tango confinement to sali nini to sombeli machine to zoelier ba maputa ba mettre riba ba blogo tout na pesi yango gratos et puis mama wana tonga na tikelo gratos apesa bato so batekaka 500 francs mama wana atekango na 300 francs on a rolo ba monaki ba image ba monaki et puis na zui yango 200 lots na kena ngo na hôpital place na kenda obimisa ba mama mususu na pesa ki mama po a survivre nango en attendant totala kana ye toilette ezali bien te et puis mama wana kenda toilette na maboko ma papa malonga ezate azana na chaise roulante te ozomo lokango na sisi wana te na zui 200 places donc na pesi mama pe mama wana musala na ndenge ya kosunga po ke azala pe ba a survivre parce que mama teka ba makala ba ya makwala ya mikie na sisi so ba chef so te bense omona kana kangai mama na nzoto omona ke mama tongi asisi apesi penga olena pesi batere mususu mwa ki mutu na pesi atongi bakashine mon frère pardon pesa nga nini saki bakashine c'est-à-dire que bakashine omona ki na otambola nango na plus de 200 na ka kabila c'est-à-dire que yango o mama tonga ki moni o pe ayo merci o pe yanga donc ezebele te maba mususu pe na stikala ki nango ya kabila pe bato mususu. Donc c'est ça. Aux hommes qui dans la sisi na kepe na hôpital bande ko bakanga maki biso so yebi ke confinement salaire ezate na mboka ba travailler ma kasi na ba konza mboka ba dongolo miso ba kolia mbongo na divagation. Mona ke ba mama bakanga na hôpital. Bazala ke belé mais na mulaine baba so sa koki na mulaye singa alia na mulaye koki na singa nae na bimisa ka ba kai belé zaki ya opération ya césarienne. Na kokai ko misaka mi balé na o babotaki normal na voix basse. Bon, on a une image au Bachakiwana et puis nane na mikaola ne la bango oya okabato kabola ki to meme na badra na bablo mususu action auto ko sala kanga na préféré vraiment siko babenga kayo so amoni lo moya ba téléphoner yo c'est babenga batu mususu ke ya fingela nga mututel ya salela nga droit de réponse ngasko babenga ngasko bongo donc ngasko na préféré bongo yango mone bandeli batota la biso guchi tanga tuna kinga botata yango sila bo ndenge nini na sila na conteste wana mais na conteste o wana babenga nga donc ndongo na vandia ba chef du quartier ba benga nga ba bourgmestre naza na collaboration na ba bourgmestre presque nyonso na la police na makam na ba service social nyonso département social na ba commune nyonso na ba tribunal d'enfants na ba orphelinat na ba ndeko batala biso partout dans le monde ba benga ndenga ke to na problème tel so na koki na sali makambo ozomo ndete appel obo mona ki ya papa azaki na problème makolo ba tiele bino pe ba photo mona papa na problème makolo ndeko azaki li banda mboka bisinga botata na katani na ba confirmer makambo tout salela biso SOS et on mona ki na part na biso pe to mona ki no te to ko kende bongo te genre cahier de charges za boko longola mutu awawa ko commissaire awawa ya on mona ki moi sucre moi mai moi miliki moi ba jus moi ba bloka mike et puis na ata 100 fois ya lipa to pesa ki pour non ça donc objectif biso za yango wana to na biso côté ya polémique te ba Hollande biso to biso côté polémique te to na besoin de changement monde na yebwe ngana kanisa ka to hotel ma to senga bara kiti omone ke capable changer stratégie libanda me ndeye na kati ozomo bosko soto koti na kati ngana na besoin ba biloko wana to na besoin te to beta 300 000 vies ya kofinga ba mama biso ba finga marato na ba commentaire to lembiango donc on a besoin de changement ya makambo na makambo tout donc c'est ça. OK, merci beaucoup Julien Botalata. La n'était chose moi quelques personnes au boaka pour tout comme l'abso déjà en souka. Merci beaucoup na ba. Merci beaucoup na ba balinga biso mingi. Balinga na ba soutenir nga beaucoup continuer toujours ko soutenir les combattants de la presse congolaise pour na ba suggestion na ba remarque sur pas problème sous ces ali soki na kokio pesa numéro par rapport quoi afficher atana si pas de problème merci beaucoup donc merci beaucoup vraiment merci
par rapport à moi ba remarque ba ka musu pesa mo bando batala biso ngala roza ana banda ndeto ana banda siko na siège na bino mais réalité ko le kapena ngengi na ebité ba komela biso. Merci beaucoup na bino nyonso bo sambela pona nga parce que bi les amusa moko ya facilité et puis merci beaucoup na batutu bo soutenir biso parce que ça musala ya facilité moni kindokeza na kati ba mutu mususu abimina balabala po famille zo lokaye tango ngana oya pona simba mutu wana tombola e ba ko po ko tsanga pe simabe tout comme ba problème so pe ko la penga mena ebi ke zwanga te ponga za esprit supérieur moi na mokonzi za mokonzi na mwana nzambe. Et puis merci beaucoup na yo Gucci, merci beaucoup l'équipe Mobimba Kapage Télévision, félicitations na ye et puis félicitations na bino nyonso mais là on a le bakaka bo soutenir ye parce que musapo moko skola longité ba réalité ya kebele côté à salaire pour que vous sentez que YouTube va vivre autant ma paye belé moké côté bon paye $1. Mon a pour missi des ordres moi paye lobby pas ba yambi wa benzo ndo so no par rapport à chaîne mususu moi côté wana me kolembisa moi motema munene ba o ba biso tozaki nango ya kotambola kana ba chaîne belé te donc c'est ça. Merci beaucoup na bino nyonso bo s'abonner pe côté ba bolinga les combattants de la presse. Ça fait combat chaîne non kasi. Tala lelo info. Tala lelo info. Ba bolinga nga ba kena tala lelo info ya na tala lelo info. Talelo SOS, la fondation Talelo. Okay. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi Julien Boutalatala, merci pour répondre à l'invitation à Bisso. Merci beaucoup à tous nos abonnés à Kapage TV. Tokuta Nabino prochainement parce que normalement on a déjà Arcel Azo signalé. Merci beaucoup à Arcel sur ma caméra et puis merci beaucoup à Madame Cynthia Kapage pour la confiance et à Joe Mystique, les réalisateurs les plus beaux de tous. Merci beaucoup, Tokuta Nabino prochainement. Au revoir. Kapage TV.